système ya kotia kimia na communauté. To saluer présence na bato nyonso bakulanda biso sur Congo Synthèse Live. God bless you mingi na musala kitoko boko sala. Toti komona kala mingi te awa na communauté na biso. Je salue tout d'abord la présence de ces grands hommes de Dieu en la personne il y a papa Achille Sale. Mbote mingi bomonaka tozalaka mingi na ye mais lelo akolobela biso mingi oyo balobaka ete matoyi nano eyoki te, miso nano emoni te, makambo nzambe atia to abomba arevelaka ngo na baserviteur na ye na tango moko boye, na saison moko boye. Ye moko peut-être sa audience ya Congo Synthèse mbote mingi. Merci Monseigneur Nzambe, papa Eugène Ekombolo, apôtre. Ezali honneur mingi ndenge Nzambe apesi biso opportunité oyo pe asali biso grâce to la mukalelo na tongo na butu na lelo pona koya ko sala mosala na ye. Nazali vraiment reconnaissant. Alors kombo nanga ezali papa Achille Esale. Nazali business entrepreneur na niveau ya Congo. Je pense que je me limite là. Amen. Merci beaucoup. Amen. Tozali awa lelo émission lelo eza na deux parties. Avant ya kobanda tozali ko saluer ma femme oyo bengi na kombo na mama Brigitte Kombolo Daniela. God bless you. Et siko ozali tozalaki semaine passée na parlement un certain dimanche na Tongo. Tala musala mama salaka tokendeki ko sala évangélisation na kati ya centre ya Londres. Bato balembaka te bazali na communauté na biso. Tokoyi kolanda yango soki ezali déjà prêt bokomona na image bino moko ndenge ya message oyo ya salaki na mokolo wana. Balbi, utakata makambo, asa bavuka. Soko sana problem. Lukinza bakati makambo. Soko lukinza bete yeso akati ato telemi. Tokomi na mbuno yo. Eba oyo salaki, osala budget, osala bila makambo yo salaki te. Mais peut-être a compris yeso baki sokisa ine. Makambo na nyoso. Weza ina kati na la mbomi na kolobate, ese lukinza bete. Donc, on va faire 17 fois. Et puis, na salué les sous Maman Béatrice Mazozé, Oyata Kolanda Biso Bisika Bazali Siko, Totindeli Bango Mbote Mingi. Na tindeli pe lisusu mbote na la famille Kombolo Bisika bozali partout dans le monde bambote ya mingi. Et puis to tindeli pe papa na biso Vanindo Mutombo awa na Londres bambote ya mingi. To dana message moko ezali très important lelo yango to lingi to zwa temps mingi te to kota vraiment na eloko to yelaki lelo pona mokora lelo kupanza sango. Et puis la famille Esale nyonso Bisika bozali Alain Esale, mama Esale bandeko nyonso oyo balati kombo ya Esale totindeli bino mbote mingi. Tolobi lelo message moko ezali concernant gouvernement mondial. Bango balingaka peuple congolais te kasi balingaka
nde mabele na biso po etonda na bomengo ebele. Valeur na yango eza plus de 300 trillions ya dollars avec 80 millions ya population. La population ne se retrouve pas. Système ya motindo boye eko continue ka ndenge nini pe kotambola ka ndenge nini. Touti komona awa touti komona ba élection salami na Congo. Mais tolingi toloba mingi sur les styles ya leadership na Congo. Ya liboso toda na 4 styles ya ba leadership na makambo ya ko gouverner mboka. Ya liboso eza système démocratique. Peuple a qui voter. Tozo mona ngo pe na Occident awa les gens ba qui voter. Et puis to bengi mususu ba bengi au système autocratique. Yango ezali kopesa lokola mingi na armée. Eza lokola moi système moko ebimaka mingi système ya ba dictateur na mokili oyo. Ya misato ezali o to bengi style de leadership babenga yango laisser faire. Ko déléguer bato. Yesu azalaki makasi na ko déléguer ba disciple na ye. Tomoni pe 4e style ya leadership o babengi paternalistic leader. Un figure moko lokola papa tomoni yango na papa na biso Mandela, pauvre Mandela, tomoni yango na batoyo bazaki ko incarner que père papa moko boue azo reflecter ndenge mboka na ye ezali. Et puis toyo mona lisusu ndenge d'élection salamaki na Congo. Et salamaki na modèle nini mais toza na likamoko ya munene tolingi koyeba. Question nango ezali boy. Tomona kana États-Unis mikolelekaki na ba voto basalaki. Bazo benga ba élection populaire na élection o ba bengi ya système ya élection ya collège. Na élection populaire tomoni Hillary Clinton très populaire mais azwa quitté. Toyo komona o ba bengi Donald Trump président actuel azalaki aponamaki na système électoral yango evandisier na bokonzi na kati na Congo. Donc ezape ko sala biso tozo se poser la question, est-ce que mboka na biso etambolaka ndenge wana to etambolaka ndenge mosusu? Poto uti koyoka likambo ya démocratie. Toyebiki awa na Europe démocratie ezokende na kokufa. To fungula nde matoi to fungula miso poto koyoka biloko na moto lelo. Boboni te awa na Angleterre toko voter ba membre ya parlement. To binisi premier ministre. Mais ali na entité mosusu babengi communauté européenne. Batouana bavota bangote. C'est eux qui décident le sort. Il y a mboka ezali presque 27 différents pays. Il y a monite moi mbutu ezali. Le mona kamindele balobaka Hitler mais bazo ko adopter pe ba ko pratiquer philosophie à Hitler mais balobaka ngote parce que biso tolobi mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Yango tolobi te nanzela na connaissance na réalité. To confronter la réalité on a biso nyonso poto ebe pani tozokende. Tomoni kobanda 2006 na Congo telelo. Makambo eza kosala ka répétition muto aza populaire akolekana te muto abimi boye aye kolekana siko tokosuka wapi gouvernement toyebaka yango se nzambe mutu asalaki yango mais banani bakoya kovanda na gouvernement wana ezali bato tolobelaki déjà masolo wana Esaïe 9 6 na 7 tokomona yango Matthieu chapitre 28 18 tokomona yango toye misusu likambo ba politicien pe nzambe asalaki bango etant que bato na mokili mais ba genre ya ba politicien ba ya kovanda na ba kiti ya ko représenter biso bazali ya lolenge nini tolanda awa na message na biso
na Proverbe 29 verset 2 et Robert Bissoboy. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant wana na singulier motomoko a dominé peuple a kosala nini a kogermi dali bakokoma na confusion bako vivre vie ya malamu te mais toko vivre politiquement économiquement et na vie socio et culturelle tokozala na bamikakatano ya ebele yango esengeli tomona qu'il y a une égalité de chance na tout le monde yango na anglais tobengi yango equal opportunity et puis ya mibale système tobengi système ya justice ya solo ezala pe emonisama na baniveau nyonso pe ba juge ya malamu oyo bazali intègre honnête pe indépendant baye bakotambisela biso mboka tolobaki yango bien na mokanda na psaume 89 verset 15 na beaucoup na proverbe 14 verset 34 balobi la justice élève une nation mais le péché est la honte de peuple yango message na ngai lelo ezali boye nalingi ko banda koloba te tolingi totonga avenir ya malamu na mboka na biso. N'encourageons pas les mensonges. To encourager fraude te. To encourager les faux te. Po na yango tokoyeba ndenge ya koteya ba jeune oyo ya biso. Bano ya biso te o musuba koyana ba génération mususu po histoire na mboka na biso ekende na transparence ya munene. Tolobi boye na kati na Congo RDC na ethnologie tozo mona boye tozana 4 bikolo na Congo. Toza komona tozana ba Congo, toza komona tozana Bangala, toza komona pe tozana ba Swahili, pe tozali na Baluba. Tozali na 4 bikolo. Congo abimaka président na Congo, papa pauvre Kasavubu. Toye komona na Bangala, toye komona o babengi papa Maréchal Mobutu Sese Seko. Toye komona na Baswahili kobanda 1997 telelo. Tomoni bongo Baswahili nde baye kobima na kiti ya bokonzi ya mboka na biso. Mais toye komona lisusu tribu oyo babengi Baluba. Nanu babima kovanda na kiti ya bokonzi wana te. Je trouve ezali pe eloko ya mabete. Tozali biso nyonso bana ya mboka moko, papa moko, ekolo moko, biso nyonso na sima ya mokonzi. Mais toye komona na 4e président wana oyo tomoni na ba tribu oyo, mais na réalité eza 5e président oyo abimi. Toye komona te baye kobimisa biso oyo tobengi lelo Antoine Chilombo Tshisekedi akomi président na Congo, azali mwana mboka. Congratulations na evandeli ya kiti ya bokonzi oyo ofandi na mboka. Mais tolingi idéologie ya mboka na Congo etikala bobele moko, cohésion d'esprit ezala. Tomoni awa na makomi na Nzambe bakomeli biso lelo tolanda ngo na muzindo elobeli biso bona mokanda na 2 Samuel chapitre 4 verset 4 elobeli biso boye Jonathan fils de Saoul, un fils péclu de pied et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Jezreel, la nouvelle de la mort de Saoul et Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite et resta boitée. Son nom était
Mephibosheth na Bible. Toyoka yango. Toyo sous na mokanda na 2 Samuel chapitre 21 na verset 7. Nzala eyaki kokota na Israël. Balobi biso balobi le roi épargna Mephibosheth fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Donc basala qui alliance Yabatumi Balé devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Tel comme on a namboka na biso na Congo, image ya makasi ezali ete bato bazali ko se retrouver lisusu te. Bato bazali na misala te, bakelasi ya malonga ezali te, sans espoir, niveau de vie ya mabe, santé pe basoins médicaux ezalaka te, kolia ya malonga te. Te komona lisusu awa te, David ayaki ko témoigner sa faveur au fils de Jonathan. Na 2 Samuel chapitre 9, 1 à 13. Soki botangi yango bozuta bokomona yango mena kati ba verset ezali important pote toyoka yango. Moto oyo aya na mokili awa azanga faiblesse azalaka te. Biso nyonso ezala ngai ezala ndenge tovandi awa tozaka na ba point na biso ya makasi tozalaka pe na ba faiblesse na biso. Mais tozwa faiblesse ya moto ekoma lokola totire ye to en finir na ye ezali te. Tozala na bolingo ya koyeba balobi Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité de 2 pieds. Obani boité wana ekozeza kolobani. Ekoki kozala ke ba faiblesse na ye ya vie. Mais soki Nzambe a décidé à pointer te moto wana bino bozali komona faible, mais ngai na poni c'est la faveur de Dieu et kosalema et koloba te bino bokomona ye boye, mais ngai na komona makambo ndenge mosusu po Nzambe alobi c'est lui azali ye amonaka ndenge biso tomonaka te. Yango message na ngai na pokwa na lelo faveur de Dieu ndenge ekweleli na oyo ya biso ndeko mwana mboka Chilombo Tshisekedi. Tokoyoka ba révélation ekoya na sima balobi faveur de Dieu ekiti likolo na ye. Balobi na Psaume chapitre 5 12 okomona yango. Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Tango ngai na yo ndeko tofandi na mabele oyo ya Congo, mabele ezali ya kobeba, esengeli tosala repentance ya makasi na bavi na biso na bamasumu tosalaka masumu lokola ene tribalisme, népotisme, ba insulte ya ndenge na ndenge. Pona nini? Xénophobie. Nyonso wana tozali kobomana na mokanda na Deutéronome chapitre 21 verset 1 lobeli biso boye ba crime mingi ya nation esalami na mboka na biso bato baza kokufa lokola banyama. Balobi si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé. Tozomona ngo na mboka na biso. La septième il prena la parole et ils diront nos mains n'ont point répondu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi les sang innocents. En faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Na Ézéchiel awa na 47 12 le Bible. Toluka tolia to vivre bonheur ya mboka na biso, to vivre na ndenge ya malamu, tolobi ete mboka na biso tobima na boumbu ya haine tribal ezali malamu te. Toyokana to bâtir un pays oyo ezali te moto nyonso a se retrouver. Bato bakoma kosala na niveau ya gouvernement, na niveau ya média, na niveau ya baffaire, musique, art et puis ba loisir, ba famille, éducation, na religion pire.
prière oyo lobi ete tosala bapriere ya intercession mpo na mboka na biso mpo mabele ya mboka na biso ezonga malamu yango moni ete soki tokende Ézéchiel 22:30 oyo nzambe aza kosenga bato na psaume chapitre 24 na verset 1 na 2 chroniques chapitre 7 na verset 14 elobi te soki bato na ngai tolongoli bombindo oyo ezali kati na biso ekozala malamu te balobi na 2 Samuel chapitre 21 1 à 14 réponse Yesu azali mwinda mwa mpata na nzambe toye komona lisusu te idolatrie nde ezali kosala te mboka na biso ezali kobeba ekoma désert te échange ya climat eutaka nde wana nzambe azali kodépendre na biso te ndenge tozali mais na ndenge akosala biso na yo tokoma bato na ndenge alingi biso na mokanda na Jean chapitre 12 verset 24 Yesu alobi boye en vérité je vous le dis si le grain de blé est tombé en terre ne meurt et il reste seul mais il meurt il a porté beaucoup de fruits na Zacharie nzambe alobi boye alobi ce n'est pas ni na Zacharie 4 6b elobi boye ce n'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit dit l'Éternel des armées ngai nazali awa naturellement je suis un mongala nauta na tribu ya bangala nayebi tribalisme te nayebi eloko moko te mais question na ngai nalingi natuna boye tomoni na Kenya na mboka na Kenya même situation toza nango na mboka na biso Uhuru Kenyatta na Odinga aganyaki mais toye komona te Uhuru Kenyatta nde maintenir azala président ya mboka pona nini yango nga nalobi premier parti nalobi lisusu ete élection ezalaka te côté batorbi likambo na démocratie ezalaka te baélection mingi na système ya mokili oyo ezalaka mingi gagné en avance mingi na monde occidental mpe na bamonde na biso toyebi te média nde esengeli ezala arme monene mpo na koaffecte ndenge tozali komona mpe kokanisa mpo na kovote accompagné na bato oyo bazali na mbongo mingi na Occident awa po te bakoma na bapeuple base développer na autonomisation ya peuple les hommes d'affaires Proverbe 23 verset 7 yango wana toti komona nyonso wana tolobi ete na moto nyonso oyo aza na mokili aza na potentialité na ye aza mpe na makambo ne mpe ya malamu omoni me yango toza kolobela te biso awa toye awa na pokwa na lelo tolobi toye na esprit ya koencourager les mensonges te toyokana nango toye koencourager les mensonges te toye koencourager les faux te toye koencourager makambo ya mabe te la fraude nyonso massive toza koencourager yango te mais tozali devant situation moko ezali monene ekosenga biso soki toyokani na mboka na biso te ekozala nini monguna azali koluka bakabola mboka na biteni mpo ekoma mpo balobi ete mboka eleki monene tozala nde na sagesse toyeba tosukola miso tofungola miso yango nde nalobi ete na deuxième partie oyo papa na biso papa Achille Saleh akokontinue na deuxième partie wana amen God bless us. Amen, amen. Amen. Nzambe azwa lokumu na ndenge apesi encore une fois opportunité on a koyeba ko expliciter lobanaye à travers son peuple. OK, na lingina éclaircir un peu certains points. Oyo eko fungola batu misu pe ko sukola batu misu afin que le peuple congolais baïba natina na ko comprendre makamo mosusu ezali énigmatique, c'est-à-dire ezali mabombami. OK, donc na komeka un peu ko fungola la bino bon à l'aide de Dieu afin que to yebanatina na ko comprendre bisonyos. Na lingina lobelama moke na oyo etali efandeli ya président de la République. Concernant histoire yanani ya papa président Tshisekedi
Donc, nalingi tout d'abord pour commencer, nalingi ko bananan ko féliciter nomination nani. Bokoti na mosala ya papa na biso Tshisekedi Tshilombo ndenge akomi président na mboka Congo. Merci, bonjour monsieur le président. Donc sepeli mingi ko mona yo ndenge Nzambe a permettre to ko mana kiti ya bokonzi wana. Ezali azate ndenge okomi na sika wana, ezali parce que Nzambe ne mutu alingaki Nzambe ne mutu a permettre. Pona ni na lobi ndengona. Je m'explique. Dans chaque pays, donc leadership est toujours et kontaka. Ezali na bakombo oyo etipifiaka bato na chaque pays. Donc on peut ça exemple moko concret. Ce qui est neti na Zambie à l'époque na bané 60 60 70 voire même 80 il y avait un leader na kombo nommé président Kaunda. Donc azalaki leader moko charismatique oyo moki mobimba ebiye tout comme ebakiye. Donc azali moto moko azalaki malamu mingi. Soki okepe na mboka neti ba Tanzanie, pareil, un autre leader charismatique, Juris Nyerere, de même, ok, dans l'Afrique du Sud, Omoni Nelson Mandela, donc j'en passe. Tout comme Kokoya na mboka Congo, donc toza na père na biso ya démocratie, papa Étienne Tshisekedi. Donc azali mutu moko oyo asali mingi pona ko koti sa démocratie, ça fait plus d'une trentaine d'années, ça fait pratiquement 38 ans. Donc à partir ya nani legacy oyo ya tikaki oyo ya salaki, donc yango esali que moana tout de même moto moko descendance moko ya libota ayeba na tina na ko hériter eloko oyo papa abandaki yango. Ezali question injustice te, mais ezali ndenge ba décideur ya mokili oyo ndenge ba monela ka makambo. Bien sûr. Ezali ndenge wana. Ezali ndenge yo nanga ite en tant que peuple ndenge tozali ko raisonner. Mais ezali ndenge politique ya mokili ndenge ba décideur ba monela ka likambo. Eza toujours ndenge wana. Bref, na lingina betela un peu moi c'était mon qui concernant Efandeli. Il y a le président Nabiso actuel, le président entrant, Félix Tshisekedi. Na lingina senga sonalellement dans le gouvernement entrant, gouvernement Oyasikoyo, va prendre des responsabilités pour ko placer monsieur le chef de l'État. Oya komi na ne bonga ya siko bonga ya mikolo oyo. To lingite que président Nabiso ayenga yenga. Et pourtant ezali na sika oyo bakokipe ko fandisa ye. Ezali. On moni dans les années 40 à l'époque oyo ba noko ba belge bazalaki coopérer na mboka na biso Congo pour na ba intérêt na bango. Ezalaki na un général moko nommé na kombo ya général Yansens na début à l'année 40. Et ce général là azalaki comme gouverneur militaire. En quelque sorte, peut azalaki peut président. Parce qu'azalaki ko représenter ba intérêt. Il y a ba noko, il y a ba belge na mboka na biso. Et c'est ainsi que ba juge qui était ba construire palais présidentiel. Enfin que ce gouverneur militaire là a quoi kofanda, plus précisément ezalaki na Mongalima. Yango moni ba construisaka palais à Mongalima. De même, ndenge etango général Yansens accueilli ba belge bazongi le président Mobutu a qui kofanda wana comme second locataire parce que ezali Mongalima ezali palais présidentiel oyo ba président nyo surtout ba kokipe ko leka ba kokipe ko bana kofanda wana. Normalement ezali esika oyo ezali digne, il y a un président digne de son rang. Oyo esengeli était afanda na esika wana na tranquillité nyo surtout parce que ba bureau makambu nyo surtout ezali wana sur place. Alors nazali ko senga solennellement
na gouvernement entrant gouvernement actuel bayeba na tina na kokanisa likambo wana tout comme bakoki ko bongisa ko réhabiliter Mongalema cité à Mongalema bakoki ko réhabiliter yango afin que le président Tshisekedi, ça c'est une proposition, c'est à vous de voir, afin que le président Tshisekedi akoko kenoko fanda na besika wana na ba conditions oyo ezali requises et digne de son rang wana ekozala malamu mingi comme ça likambo ya kofanda eleka. Bref, na lingi lisusu na s'adresser directement na président Félix Tshisekedi ainsi que son gouvernement entrant. Monsieur le président, conseil moko oyo nga na koki ko pesa na gouvernement na yo et puis na yo moko plus précisément soki bolingi bo réussir na tâche oyo peuple congolais appelle Sibino, il faut vous à la proche de la population. Rapprochez-vous auprès de la population. Vous à la communicatif. Vous à la batumoko ko kita sur le terrain. Pendant koyeba le quotidien il y a un peuple congolais et un nini. Besoin un peuple congolais et ali nini. Et là qu'on nini peuple congolais a ko s'attendre na bino, tout comme peut bino boza ko s'attendre na peuple congolais. Bino boko exister kaka, tout comme boko sala mosala kaka soki peuple apesi bino mandawana, c'est-à-dire ceux qui peuple azali utile. Mais ceux qui bino bo rejeter peuple congolais, utilité na bino ekozala nini. Rôle la bino ekozala nini. Rôle la bino ekozala kaka important, ceux qui bino bo s'approcher et puis vous allez se communiquer avec ce peuple là. Boyeba posa ya peuple là. De ensuite de bino bokoyeba na tina ko exercer mosala na bino. Amen. Na lingi na pesa moi exemple moko ya moké, illustration moko ya moké. Il fut un temps où dans la Deuxième République il y a un général que bino ne surtout boyebiye, c'était le général Essalé. Le général Essalé c'est mon père. Je pense que monsieur le président oyebi eloko nini oyunga na ngina loba. Tango papa général Essalé azalaki ko exercer mosala na ye ya soda tout comme professionnel, azalaki proche de la population congolaise, c'est-à-dire azalaki homme de terrain, azalaki tout le temps kokita sur le terrain, azalaki kobima à l'improviste comme ça, aye bandenge ni population et vivaka, ba civil tout comme militaire. Ngai moko de fois nazalaki pe ko participer na ba collègue na mususu tozaki ko participer na bango au moins ata mususu to kolongwe pa na biso na Gombe toke na ba vélo na ba général mususu ba somao bazalaki un peu moins mingi tozaki ko parcourir ville à Kinshasa ba caserne militaire ko yeba ndenge nini ba soda ba vivaka ba konda ba condition nini ba famille na bango tozaki ko kende ko tala bango. Tout comme les civils ne bazali ko vivre dans la cité. Je pense que monsieur le président oyebi yango parfaitement bien parce que to fandaka na bino esika moko na Gombe. Nous sommes familiers. Papa Tshisekedi et papa Essalé c'était des amis. Donc toyeba ni biso nyoso tout malam. Tout comme le général actuel Charles Bisengemana tozaka na bango biso nyoso tout na Gombe wana et puis na ba ami mususu. Bref, azalaka homme de terrain. Azalaka ko exercer mosala na ye. Priorité na ye ezalaki nini? Ayeba le quotidien peuple congolais. Bazalaki ko vivre ndenge nini? Souci na ye ezalaki majeur yango wana peuple congolais bazala malamu. Papa Tshisekedi, le père, azalaki toujours koloba. Le peuple d'abord. Amen. Pourquoi il disait le peuple d'abord? Parce que le peuple n'est pas prioritaire. Amen. Papa Tshisekedi, azalaki mandaté
par le gouvernement. Azali Kosala Mosala pour que le peuple congolais ou le peuple zaïrois va se retrouver. Priorité na ye yango ezalaki wana. Soki to kena Laurent Désiré Kabila, c'était le même discours na forme mususu. Il dira que prenez-vous en charge, c'est-à-dire priorité na bino ezali nini, boye ba priorité na bino ezali nini. Monsieur le Président, nazali ko senga na yo no gouvernement na yo, soki bolingi bo réussir na mandat na bino oyo quinquennal, bozalaka proche ya population. Amen. Boye bako communiquer avec cette population là, le peuple congolais. Boye ba qu'au pouvoir ma besoin, il y a peuple congolais. Monsieur le Président, il y a pas qu'on consulter, il y a pas qu'on communiquer, qu'on se communiquer avec ce peuple-là. Zalaka homme de terrain, yomoko tango mususu okoki ko bima, okoko kita à l'improviste sur le terrain. Oye ba le quotidien peuple congolais. C'est ce que ce général-là, et Salé, faisait. Amen. Et il était apprécié par tout le monde. Mokolo général Wana, Atikaka Mokili Oyo, peuple congolais, Alelaka, peuple zaïrois, Alelaka et Makasi. Pourquoi? Parce que Atikaka et Loko Bamengaka, legacy. C'est-à-dire legacy est un nini. Ezali eloko oyo kotika batu bakokanisaka yo ata soki oza susu na bomo ite. Les gens vont se référer toujours na bolamu oyo salaka. Papa na biso Tshisekedi azalaki ko exercer vie na ye mobimba. 38 ans, il s'est battu pour le peuple congolais, pour le peuple congolais à Malam. Peuple congolais à se retrouver. Peuple congolais à vivre dans de bonnes conditions. Mais c'est la paye. La récompense, Yangowana. Les gens ne voient pas Oyo, ba décideur ya Mokili, baza komona. Les décideurs de Mokili, bah, se référera toujours na legacy, na kombo ya moto. Et kontaka, il faut toyebaka yango. Parce que ceux qui sont na Kenya, et loko oyo elekaki na Kenya wana, batala quitté parce que un tel. C'est parce qu'il y avait un nom. Oyo ezalaki koganga, kombo ya Jomo Kenyatta. Tout le monde connaît ce nom là, Jomo Kenyatta. C'est un leader charismatique à Mokili Mobimba. Parmi les leaders. Et c'est ainsi que les décideurs de ce monde-là, ils ont vu que non, il a un fils. Digne à Komboana. Et c'est ainsi que, choisir ça qui est. Et de même, la Mboka Nabiso pareil. C'est référé à qui na Kombo Wana. Zomon. Donc, na Mokili Ezara toujours, il y a toujours une parité. Chef de la population, Amen. Chef privilégiera toujours bango. Et c'est comme ça que ça se passe. On est allé règle à Mokili. Réalité yangoana. Un dignitaire va traiter de cette manière-là. Et c'est comme ça. Et pour on a souki ça, Monsieur le Président, ceux qui ont lingi au réussir, na vie na yo, il a pas consulter le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Saint-Esprit a la centre yavi na yo. Na yo na gouvernement na yo. Il faut bien consulter le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, il y a moko azali nzambe, il y a moko ko révéler les choses cachées, il y a moko ko inspirer yo, il y a moko ko guider yo, il y a moko ko orienter yo, il y a moko ko protéger yo. Amen. Pour na réussir dans l'entreprise na yo. Glory be to God. Hallelujah. Ce qui total na Bible.
Le roi David, roi nyo surtout ya kala, bazaki toujours consulter Nzambe, bazaki consulter le Saint-Esprit. Yango moni bazaki correction. Le roi Osaïas, bazaki toujours consulter Nzambe avant à ça quoi que ce soit. David c'était pareil. D'accord, on peut ça par exemple ebele. Bazaki correction dans l'entreprise na bango. Bible l'obiété, c'est confier à l'Éternel. Au Kozala, confité. C'est confier à ma prophète naïe. Au correction. Qui dit le prophète, c'est-à-dire ma serviteur de Dieu. Oh, le Nzambe a mandaté bango pour que yo travaille na bango. Ne au correction na entreprise na yo. Au correction na mission na yo. Au correction na mandat na yo quinquennal. C'est très très important, Monsieur le Président. L'engakina loba pena prodigué yangoana. Et message on l'engakina véhiculé na yo et puis peu pour le gouvernement na yo. Bon se référer toujours dans Nzambe. Bon se rapprocher toujours auprès du peuple. C'est ça le rôle d'un leadership. Rôle de leader yangoana na ba qualité na ye yangoana. Yango ko sala ke o réussir ko sala ke aucun liboso. Et puis pour finir, Monsieur le Président, se réconcilier. Il va qu'on se réconcilier avec tout le monde. Amen. Il va qu'on partager avec tout le monde. Amen. Ba parti pris ezalaté. Composer la motonyoso. Oyo azali na intérêt ete mboka Congo et que le liboso. Amen. Monsieur le Président, force mususu ya makasi oyo et comme ma contribution ya mboka wana c'est la diaspora. Amen. Pour la cité diaspora. Diaspora azali na mayele parce que acquérir certaines capacités à l'étranger. Technologie. Yasika. Diaspora. À côté qu'on met ma connexion, il y a un entrepreneur ou tout comme les investisseurs. Bisomo kondenge pe tozali yawa, tozaba business entrepreneur. Tozape ba philanthropiste. Nous avons la capacité. Il y a comme même ba investisseurs na Congo. Ils sont là. Contribution na biso ezali pour la élévation ya mboka wana. Na sengi na peuple congolais ainsi qu'avec le gouvernement, tous à la lucide. Misu na biso za la kofungwama. Biso nyonso tout au travail na étroite collaboration afin que mboka wana eza la redresser, c'est-à-dire vivre à déficit tout comme déséquilibre. Tout retouché, ba manche na biso. Tout se focaliser na construction, tout comme la reconstruction Bokawana et Kokene Liboso. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, Tokolonga. Peuple congolais azali maele mingi. Peuple congolais azali na coefficient intellectuel hyper élevé. Peuple congolais azali peuple moko asala ba exploit ebele na mokili. Est-ce que vous que la langue, la première langue oyo tango Nzambe a créé mokili, première langue oyo ezaki koloba na mokili mobimba, c'était la langue lingala, la langue ngala. C'était l'empereur Nimérode. Yene muto azaki koloba la langue lingala, première langue oyo elobama na mokili mobimba na tour de Babel. La langue lingala euta côté à Mésopotamie. Nandela Iran, Irak. Euta côté Wana. Première langue oyo ezaki créé na mokili mobimba. C'est la langue lingala. Ba Congolais basala ba exploit ebele. Soki okeni na NASA, tozana ba ninga mususu oyo totanga na bango na France. Bazali na NASA kuna. Bazaba docteur, ce sont des Congolais, na NASA, na États-Unis.
na Cap Calvaire nani bazali kuna bazali au travail na NASA bazali bato mayele bazali ebele na ba domaine ebele même ceux qui oye en Angleterre bana na biso batangi ba classe ya minene ba sisi ba classe minene bazali partout ba congolais bazali pe ba congolais basali d'exploit pe bazali ko continuer ko faire d'exploit. Amen. Ceux qui ont même dans le Congo, à l'époque de notre père, Papa Général et Salé, Azali, parmi Batueli Bosso, Oyo, na côté militaire, Bazali, Batumi Balé, na académie militaire, depuis l'histoire académie militaire et Banda, deux Africains, Bazali Balé, Oyo, Badistenga, Papa Azalaki, Moninga, il y a mon général de Gaulle, Philippe de Gaulle, de la France. Batanga na en France. So aucune académie militaire, le général est salé. Azalaki congolais liboso oyo a distingué. Namboka wana, Namboka France. Bazalaki mi balé avec un béninois. Et le général est salé fut monté à liboso oyo. Premier breveté d'état-major dans le Congo, c'était le général Salé. L'histoire est qu'au démentir Yangote, les documents sont là. Je pense que Bakondio Bazali na Congo, Baebi Yango, tel que le général Boteti. Il y a Azali proche de la famille. Azali moko yaba ancien force publique. Donc Azali moko yaba leki yaba papa général et salé. Moto oyatikala qui ancien, le seul oyatikala na force publique. Azali qui représentait force publique, c'est le général Onautiko cité Nesika wana. Boteti Nkoke Ankanga. Ayebi Ebele. Alors totambo toujours la tête haute. Toyebete makamba minen ezali koya to se concentrer afin que Nzambe pe a aider biso pona ko redresser Congo wana et kende liboso. Nzambe azwa lokumu azwa nkembo pe masanzoli. Nalingi na nani na remercier bandeko na biso oyo bazali un peu partout dans le monde na pesa ngo bambote ba dédicace tozana bango na pesa famille et salé nyoso tout mbote notamment la maman et salé maman bonjour mes respects bandeko na ngai Chantal et salé Gertrude et salé Clémentine et salé Alain et salé Naba Salé Moussousou, Tozali Mepe Mwa Mingi, et Pai Bazali à travers le monde, Nzambe a Pambola Bango, Naingina Pesa Mbote na Mama, José Bikele, Wangai Oazali Namboka Kinshasa, Congo, Mbote Pana Yokuna et Pai Ozali, Maman José, Naingina Pesa Mbote na Papa Kengwa Dondo, mes respects papa, que Dieu vous bénisse avec toute la famille, na bandi konangani surtout ba Chantal. Zamba Pambola Bino. Na pesi mbote na papa Singa Uju Ongwankebi Untube. Bonjour papa avec toute la famille bande konyo surtout Zambia Pambola Bino. Na pesi mbote na famille Boboliko. Mes respects maman. Na bande konanganyo surtout Zambia Pambola Bino kuna. Na pesi mbote na Papa Général Kanyama, mes respects mon général, que Dieu vous bénisse. Na libotanyo surtout. Na pesi mbote na Papa Général Pondé, mes respects Papa Général, que Dieu vous bénisse avec toute la famille également. Na pesi mbote na ngai na Colonel Papou Somao, qui est mon cousin. Bonjour mon colonel Papou. Na pesi mbote na Colonel Paul Somao, qui est également Ndekonangai.
Na pesi mbote na famille Nzabi. Bonjour toute la famille Nzabi kuna na Kinshasa et partout dans le monde, et pas Bazali, na Belgique, tout ça. Que Dieu vous bénisse également. Na pesi mbote na colonel Agbiano, qui est mon ami. Bonjour mon colonel Claude. Que Dieu te bénisse également. Na pesi mbote na pasteur Dayo. Bonjour pasteur, papa pasteur, que Dieu vous bénisse, qui vous assiste et qui vous garde également dans toutes vos entreprises. Na pesi mbote na pasteur Gabriel. Bonjour papa pasteur, que Dieu vous bénisse également. Et pas Yozali na libota na onyo surtout. Na pesi mbote na pasteur Edo. Bonjour papa pasteur. Nzambe apambola yo na libota na onyo surtout. Et puis na mosala remarquable o zali ko sala pona œuvre na ye. Akaniselo susu mingi ya fungola ba porte. Na o ezangi Nzambe akokisa le susu mingi koleka pour sa seule gloire. Na pesi mbote na prophète Gédéon. Bonjour papa prophète. Que Dieu vous assiste. Qui vous comble. Na o onyo surtout o zali ko sala comme mosala remarquable na œuvre na ye liboso. Na pesi mbote na ngai na évangéliste Bénédicte Ngongo na Allemagne. Nzambe a pambola yo mama et pas yozali na musala remarquable o yozali ko sala ndenge yozali ko assister biso. Merci beaucoup. Na pesi mbote na ancien firmin kuna na église ya Mangemo na Kinshasa. Ancien Nzambe a kaniselo susu mingi na musala remarquable oyo bozali ko sala. Na pesi mbote na pasteur Matou. Bonjour pasteur. Nzambe a se souvenir na yo na libota na yo na musala remarquable oyo bozali ko sala na ndenge pe bosutenaki ngai na ba prière nyoso tourna pour que na zala malamu na se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Papa, vraiment, God bless you pour un message very powerful. Tomoni ba témoignage belé le kiwana. Tozali awa, tozali na senanzete. Touti koyoka ete lelo toyoki message miso emoni nanu te, mato inano yoki te. Mais problème ezali boyi. Omoni na mokili oyo, l'air to mona bamboka ndenge ezali, bamboka ezaya biso me bato bazolaka biso ba décision bato mosusu. To prendre conscience de ça. Tozala pas trop émotionnel. Na mokili lelo eza mokili moko tolobaka ngo toujours que Nzambe nde moto asala mokili, mais système oyo ezali ko faire fonctionner mokili oyo ezali satanique. To prendre conscience na yango. Tokoki komona lelo te moto azali populaire batie yete. Mais moto azali nini batie ye. Pona nini faut se poser ba question wana malamu. Soki to développer un na mitema. To ko développer ba bengi ba maladie ba makile ko matabiso na moto, ba blood pressure, ba insomnie, ba na kati ya moto et ça la kate moto développer ba maladie ebele oyo to éviter ezali n. Il y a des forces oyo ezali au-delà ya contrôle na biso, yango nde ezali ko konza biso. Siko tozala nini omoni papa Achille, merci pour un message obéi au lobby awa na mboka lokola Amérique, na mboka lokola awa na Angleterre bakipaka nani ya ko diriger bango te. Bango l'essentiel que peuple a développé esprit à autonomisation. Toti komona te na mokili ezali te ka il faut ça politique te. On veut ça la business. On peut travailler dans le système d'éducation nationale. On peut développer ma musique et loisir. Ma famille, éducation, tout ça, tout ça, la religion pire. Il y a que les sakabato. Ndenge tozali a to salaka kaka kote ya batute. To les sakabato. Tozali ko aider batu bakota na ba classe, ba s'intégrer, ba vivre pour l'avenir à bango na ba famille na bango. Imaginez que biso nyonso to se retrouver ba politicien.
tozosenga nde bapoliticien bakogere mboka bazala oyo bana motema ya malamu ndenge touti koyoka message puissant yango moko ekolobela biso yango moko tokosenga na États-Unis balobi président garantir biso mboka tolia malamu tovivre malamu misolo ekota na bapoje na biso tosombaka biloko totekaka po te moto na moto avivre na kimia eloko tokosenga yango wana tozala matoi toyoki yango paske biso nyonso na kati na mokili awa tozali na batalent tozali na bacapacité pe tozali na bapotentialité ya ndenge ya koresoudre baproblème humaine na mokili oyo tomoni exemple ya Moïse azalaki oyo abandaki koresoudre baconflit humanitaire toyei komona mpe Yesu Kristo ayaki na mokili mpe mpo na koresoudre baconflit ya humanité yango eloko tokosenga awa na bandeko na biso tofungola nde miso tofungola matoi nzambe asala na biso bavrai bainstrument na ye natindi mpe lisusu mbote na jeune pasteur oyo tozali kokolabore na ye na nkombo ya Mutombo Francis Kombe na mboka na Lubumbashi na RDC Congo bato baza na secteur ya Lubumbashi bokonsultaka ye mpo ete makambo ezali kotambola kuna nakosukisa touti koloba awa omoni bamessage oyo ezali facile te ya kopresente yango mais tozotandela bino le peuple de Dieu oyo alingi kosunga biso asunga biso ekoki kozala na nzela na conseil na nzela na contribution na yo ekoki kozala misolo ata wana mpando tie deta ya bancaire ezali wana tozali na besoin ya bapartenaire po te totambwisa eloko oyo totambwisa toza kosala network nde etambwisaka biso tozali eglise te ke oye okuta eglise te tosalaka network ya bapriere ya basession ya makambo ebele yango nde totandeli bino loboko oyo azali na bolingo na motema na ye oyo aza na esprit ya kosalisa bolemba kokontakte biso te na batelefone bomoni wana tozali là pour vous totandi maboko mpo na bino mpe tosanganaka tous les dimanches de 13h à 15h na Barking Road mpe tozalaka na bapriere ya intercession tous les mercredis de 19h à 20h et puis chaque dernier vendredi à chaque mois tosalaka baveille de prière ministère ezali mingi prière batémoignage makambo ekosala te elamwisa bato bamiyeba bamidécouvrir malamu tozali toujours koinsister toyei awa po na kofungola le peuple de Dieu miso toyei awa te po na koencourager le mensonge toyei awa po na koencourager bafraude te massive te toyei awa po na koencourager le faux te mais kasi toyei awa po na kotinda message na communauté po te to confronter ba réalité oyo to vivaka la vie ya au jour le jour pona peuple na biso congolais tozala malamu tozala na bolingo tozala na esprit ya boyokani tozala batu oyo ndenge nzambe atindaki biso na mokili oyo yango moni tina na message na biso ya lelo yango wana to saluer la communauté congolaise awa na Angleterre pe bisika bozali dans le monde entier bakolanda biso na batime zone oyo ezali différent totindeli bino mbote ya mingi tolingi pe bino mingi tokomi bongo dans 2 semaines je salue Pompon Digbo to saluer mama na biso Nicole Maha God bless you mama na biso motema boboto bolingo ozali nango vis-à-vis na mosala nzambe ozosala nzambe apambola yo na libota na yo mobimba totindeli bino bambote ya mingi tokomi bongo dans 2 semaines ekoya na même heure awa na kati na studio na Congo Synthèse. God bless you, bye bye, amen. Amen.